triste nouvelle, triste réalité, la famille. Kande boyebi, bilia batuto yebaki lelo oyo ezalaki nde kokundama ya comédien na biso na kombo ya Papa Richard Mukoko. Papa Richard Mukoko oyo akufaki, ça fait déjà 2 semaines. Oyo atikaki biso bandeko nanga ti lelo esalaka pasi. C'est vrai, tolobaka toujours que non, l'artiste ne meurt pas. Pourquoi? Parce que ba œuvre na ye ezali, mais tokotikala komona ye lisusu te ke non ndenge to bando mona ye anekei bomoni ndenge mwa basuki ya pembe ekoli tokotikala lisusu komona ye te, mais tokobando mona kaka ba image na ye na ba video ya kala oyo abandaki kotourner ba film ezalaka nde bongo. Lelo oyo kisongi officiel bandeko nanga amemeli bino quelques images ya ndenge bakendaki kokunda ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Richard Mukoko. Ebele elekanaki kuna na matanga, elekanaki kuna na place bakendaki kokunda ka ndenge boyebi deja bandeko nanga déjà makambo ya matanga oyo la plupart ya batu bayaki kosondolela Belleville Kandi matanga. Sikoyo ton déjà bakolinga bayeba nini elekanaki kuna, tozaki na présence na ba présence ya ba comédien ebele ba mosusu pe bakendaki te, ba mosusu bakendaki ba o bakendaki nini elekaki kuna. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala, bienvenue na ba onyo so yasika. Ka ndenge toyebisaka bino boye yimalamu penza na chaîne na biso, chaîne moko ya ba conseil, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information pas possible. Kande boyebi lelo oyo tomemeli bino makambo ya liwa ya papa na biso comédien na kombo ya Richard Mukoko. Qu'est pas ça? Qu'est-ce que se passe? Tant de questions déjà ezotunama ebele abatu déjà bazo loba loba o nyonso bakolinga baloba bandeko nanga kandenge boyebi avant na yetiela bino ba vidéo na tiela bino pe moi quelques commentaires ya batu, en tout cas ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne Kisongi officielle, na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamu pe feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la famille, tobatelaka ba santé na biso. Soki omoni ke santé na yo eza bien te, eza malamu te, en tout cas na osenga na yo benga gavker na lombangu.
aya kosunga yo na o nyonso etali makambo ya santé na yo na ndenge moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike boza ibele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kande tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka penza lipamboli. Tant de personnes bandeko nanga bakufa peut-être kaka na jour o babotamaki mais soki yo ti lelo zali nzambe azobatela en tout cas eza malamu koyeba ndenge nini akokumisaka nzambe yango ozokende na église jour anniversaire na yo bongo moi action de grâce ezanga te de la part du Seigneur pour que ma camion sort etambola bien yango kisongi officiel na équipe Mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo bazana matanga wana topesi ba condoléances na famille mukoko ya frère na biso ya comédien na biso plutôt les comédiens Richard Mukoko te présenter les sous ba sincères condoléances wana te présenter ba condoléances na bandeko mosusu o bazana matanga papa akufi mama akufi noko akufi yaya akufi tata mwasi akufi mama kuluto akufi en tout cas kisongi officiel na équipe na ye Mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille, les loto yeli bino lisusu makambo ya matanga ya ndenge elekaki na otike la bino vidéo en tout cas bolandango nanu bino moko na bukebi nyonso et après na kozonga pona koya kosala analyse kaka ndenge tomesana kosala ba analyse na biso na ndenge moko ya kitoko to landa nanu ba vidéo et on se retrouve juste après. Comprenez mon émotion. Merci pour l'émotion. Merci d'être là. C'est l'arrivée de la documentaire de notre frère et collègue Richard Mukoko. Nakangina kokite ya lisa Mukoko comédien Richard Mukoko. Merci. Amepemisa ya yo na kimia. Pemisa ya yo na kimia. Ya Richard Mukoko ya. Kende malamu ndeko. Voyez encore par gentillesse et compréhension que quand musique peut faciliter Bino. Celui que l'État qui nous manamo Otosa. Bino nyonso, topesi bino juste une minute. Leader Amissi, merci vraiment leader Amissi, merci pour tout. Le groupe vite à vite d'avancer. Le groupe vite à vite avec le président Omari Kabongo. Merci également pour faire partie de la comité d'organisation de sacrifier votre temps pour l'organisation. Merci beaucoup. La Casa TV de Cardozo. Yves. Famille Sévérine Kakula et Jacques de Fleur. Fali, merci. D'être là. David Palata. Merci d'être là, Kakalea. Sephora Deya, merci beaucoup d'être là, Sephora. Merci, Niki. Merci, Nabino Nyonso. Lovita, merci d'être là. Merci, Omar Kabongo. Merci, Koufet. Merci, Eyenga. Danseur marié.
Maman Ida, merci d'être là. Le groupe Lusoy Fondation. Nous allons remettre les dons à l'occasion du mois de mars. Merci d'être là. Nous appelons JS Production. Jérémy Chabani Production. Voilà, avancez. Voilà. JS Production. Le groupe Simba. Le groupe Simba. Le groupe Simba. Comprenez mon émotion. Merci pour l'émotion. Merci d'être là. C'est l'arrivée documentaire de notre frère et collègue Richard Mokoko. Comédien Richard Mokoko. Merci. Voyez encore par gentillesse et compréhension que quand musique et facilité bino. Chéri de l'État qui ne m'a pas tout ça. Bino nyonso, tu peux juste une minute. Leader Amissi, merci vraiment leader Amissi, merci pour tout. Le groupe vite à vite avancé. Le groupe vite à vite avec le président Omari Kabongo. Merci également de faire partie du comité d'organisation de ce qui vient votre temps pour l'organisation. Merci beaucoup. La case de TV de Cardozo. Yves. Famille Sévérine Kakula et de Fleurs. Fali, merci. D'être là. David Palata. Merci d'être là, Katanea. Sephora déjà. Sephora derrière, merci beaucoup d'être là, Sephora. Merci, Niki. Merci, Nabino Nyonso. Lovita, merci d'être là. Merci, Omari Kabongo. Merci, Koufet. Merci, Eyenga. Merci, marié. Maman Ida, merci d'être là. Le groupe Lusoy Fondation. Nous allons remettre les dons à l'occasion du mois de mars. Merci d'être là. Nous appelons JS Production. Jérémy Chabani Production. Voilà, avancez. Voilà. JS Production. Voilà. Na bandi ebele ya batu touti kolanda, touti komona ndenge matanga elekaki, ndenge ba comédien ba bandaki kolela, ba comédien baleli penza papa na biso Richard Mokoko, ba comédien nyonso baleli biso nyonso tomoni ndenge Jérémy wana azoganga, azolela ndenge poutine de l'écriture la patrona ndenge azolela tomoni ba mama top ndenge bango nyonso bazolela en tout cas ezosala pasi mais eloko esali keki songi officiel elo aya kosala émission na makambo matango oyo eza ba commentaire oyo bozomona bozela natiela bino nanu quelques commentaires. Voilà ba commentaire yango wana la famille commentaire à liboso eza ndeko na biso moko alobi yango Belvi azalaki likango ya Richard
Commentaire ami balé, balobi mes condoléances belle vie okozwa mobali mosusu courage mais kokufela mobali na 48 ans eza bututu à vie yaya sambila makasi s'il vous plaît. OK, yango moi ba commentaire ezaki moi ebele en tout cas na zaki moi makasi ya ko capturer ka omi balé pona koya kotia na yoka ki pasi. Vous savez que biso ba congolais tozana mitema mabe na niveau moko ya somo. Pourquoi je dis ça? Congolais soki mutu akufi olelite soki kaka ndenge papa na biso Richard akufi Belvi kandi ake matanga te ndenge bela batu bayebaki papa Richard na Belvi bazalaki na terme na bango ya bien babandaki ko solola bazalaki bien papa na biso Richard abandaki ko soutenir famille Lubota 100%. Alors kaka bino batu bolingaki boya koloba awa keno Belvi succès na ye mutu Alexis papa Richard. Lelo oyo Belvi kandi aleli star aleli comédien kaka babino oyo bokomi kozwa papa Richard o akomi mobali ya Belvi kandi finalement bino ba congolais bolukaka nini boyebisa biso nanu congolais penza olukaka nini ezo sala pasi penza makasi komona batu ba osala ba commentaire soki bokota na ba profil na bango baza ba tata na ba mama mibimba baza bana mikete mais makambo oyo bazolo babande kunanga mosusu ezo sala na soni tolo bango ka bongo ezo sala penza soni ya makasi. Hier Richard wana papa na biso Richard que son âme repose en paix azalaki comédien kaka ya Belvi candidate azalaki comédien ya batu ebele batu mosusu boyebi ke bokota lifelo kaka pona ki fanatisme yango kokotisa bino lifelo bozana ki fanatisme ya makasi non parce que nga nazalaka famille Libota te parce que mutu wana bando solo na Belvi kandi na okende matanga te mais ça n'a pas de sens eza na sens te. Déjà toyebi biso nyonso Belvi alelaka na ye mutu nyonso Belvi aza mutu moko azalaka na ye sensible qu'on se le dise aza sensible asupportaka kokufa ya mutu te bon comprendre asupportaka te eza na batu mosusu aosala na ye manfu mais il y a aussi d'autres personnes kokufa ya mutu elekelaka ye aosupporte te aza mutu moko na bamatanga batu nyonso Belvi kandi alelaka na tango alelaka na sincérité nyonso eza te keno alelaka kolela moko ya kobombama kolela moko ya kobatama te aolelo tala ye na elongi penza ke aolela ya solo azala mobali na ye azalaki likangu na ye to likangu na ye te bino ba comédien nyonso bazalaka mibala Belvi kaka bino moko boyaka bolobaka ndenge Belvi kandi ye alingaka basi Belvi kandi abimaka na mibali te alingaka basi ka bino moko Belvi azalele ka bino moko dona oyeba te boyebi ke bokamusaka biso parce que c'est comme si boyeba te makambo oyo bolobaka pona Belvi oyo pe bolukaka pona Belvi. Alors comme bomoni ke na côté na bino ezaka échec botika Belvi avanda alela makangu na ye te etali mutu te yo soki omoni ke olingaka na yo Belvi kandi te na ba publication oyo Belvi azali malamu oleka na yo ekosala kaka bien ke oya olinga oya kobebisa réputation ya moninga eza bien te eza bien te bandeko mosusu s'il vous plaît totika ba makambo na biso ya motema mabe oyo toza nango kaka babino oyo soki Belvi kandi oyo alela papa na biso Richard te bino oyo ba congolais bolingaki boya lisusu kofinga Belvi kandi ye kututala papa Richard wana ajuana bela rebele metala Belvi alela yete bino moko wana tango ka bomona kike Belvi atelema kike bamema ebembe ya papa na biso Richard na 50aine